ya ngana ko yebisa premièrement que na yebisa ki bandeko wana ba se repentir omoni équipe wana nyoso se repentir bandeko nyoso na ba oyemba bandeko nyoso ki ba sex tap na bango ebimi oya lelo baza ba musicien chrétien te bango baza ba star parce que lelo lorsque yo mutu moko zo pengwisa bato leli lorsque sex tap ya frère moko ebimi eloko ekamusanga omona lobi na tongo frère wana komi sous pasteur bato pe ba ya bande ocha bango maboko oto ya azosala ba sex tap azomona un païen ya sex tap akomi maman pasteur bande bonde la pona bato non papa ye aye na télévision alobi ke azana besoin bato batu bela donc ayebi abenga ba pasteur sikoyo eloko asala erreur ayaki na liste te fala yana liste pasteur Kingandi Junior Didier Drogba pasteur Bosangana boya to tubela po peut-être bakozala na moi clan moko boye ba bebisa na Nzambe bino nde ba journaliste bo raté pasteur de liste do boluka yesusu démarche à Denis, si vous êtes d'accord na démarche na. Naza d'accord na démarche na mais na banani azo bato yazo benga na repentance banani parce que c'est pas tout le monde qui ça dure face à préciser. À préciser. OK. Peut-être bana moi clan moko ba kotaki peut-être cause à la maison moko boye peut-être cause eloko moko bazwaki l'essentiel que l'évêque de Nile si va bien avec le prophète Marie c'est l'évêque général azo comme l'église belé a pointé tel boya to se repentir biso to observer na musika na makamunyo so salama ya za mutu yoko kinde ko benga yo pese conseil nini ye moko alobi aza ya za déjà mbo bakata singa ye donc akota bakasho o pese conseil nini asala nyonso omoni mboka o distraction za makasi ba pasteur so baké pas président ba obeta lisolo mbo bandake ba pasteur wana bako lukandeni ba orienter ba directive nzamba zo pesa bango et comme pas président pour na ba makambe belé ba osala muti mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo et sala 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro, certainement, de Vérité et Réalité, votre magazine que vous avez toujours aimé. Et de temps en autre, je pense que c'est un magazine qui vous fournit plusieurs informations, plusieurs actualités et aussi qui vous aide à vous divertir aussi parce que c'est là aussi nous intéresse beauté, Nabaimboka Tubogota, la biso partout à travers le monde. Nous précisons derrière la caméra, nous avons Gédéon Loawe qui est en train de manipuler toutes nos caméras et également la réalisation qui est signalée donc, par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner et cela c'est fait d'ailleurs gratuitement et nous permettra au moins d'être en contact avec vous à chaque fois que nous aurons à diffuser des éléments. Donc vous les aurez aussi le plus vite possible. Merci beaucoup. Nous précisons que nous sommes très soutenus. Merci à Gianni Sita. Depuis Suisse-Zélande, un homme réglo et crédible. Je penserai aussi au l'incontournable leader, mon vieux Blanchard Kadhafi, les commandants en chef. Donc je te salue depuis quelque part. Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, amateur d'affaires, je crois que cette dame a fait vraiment un bon point. Et je crois qu'il faut tout soutenir. Basti Ouaza, ma femme battante, déterminée. Et aussi qui sont aussi
sensible au cri des détresses. Je crois que Chouchou Natati là, merci à toi ma sœur. Je pense que c'est la bande de Cognon, surtout Oyo, Basouté Narabiso, partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir un serviteur de Dieu qui est d'abord un habitué de Nouvelles Tendances Télévision. Et puis Naeto Mekako Solo là, moi Mingi, Toyeba, ce qui se passe parce que au sein de l'église Corps de Christ depuis un certain temps, je crois qu'il y a à boire et à manger. Marambozo les cana est belé. Alors j'aime bien sa franchise, j'aime sa façon de communiquer, surtout moi rapidité wana. Et nous avons le plaisir d'avoir ce plateau. Prophète Marquis Fata Ouazali, invité Nabiso. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Papa Alain. Sentez-vous? Non, ça va par la grâce de Dieu. Prophète Marquis, merci tout d'abord parce que je crois que félicitations, tout le monde Mimisa, les ont avancé et tout le monde a chaîne de télévision de Jézali, Awa Ekosala Misala, tout le monde fondation, tout le monde orphelinat, tout le monde Yesuna Balabala. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est comment on a côté Yesuna Balabala, mais na image moi kitoko. Vous sentez qu'il y a la noblesse. On doit la kitoko. Jeep ya cher, mais bon saboter, on va tirer même à bafler les colons sous capo pour l'évangile. Je crois que ça c'est encourageant. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup Papa Alain. Nakanisi que Yesu apesi biso makasi wana, ayokeli biso mawa to sauver ba âme. Jeep pèse le côté. Toke na balabala na 5 heures. To démarrer groupe. Tu as les places au Tchaba baf les athées, tu as les colami tout cas. Et tu bandi ko prêcher repentance, tu as la monki na bandaku. Premier jour, ils allaient qui bongo. Lorsque balobi qui no ba fongoli ba bar, l'église est fongamaté. Bon, le quoi balobi l'église est fongamaté. Biso yeso ebisi biso bobu na balabala. Donc moi tu mets qui service à Yesu na balabala. Tu as baba faire les colami tout cas, tu bandi ko teya repentance, tu as bimi na bandaku ba balandi mateya. Et c'est comme ça que toujours que neti église est fongama. Et nzamba zo yo ke la biso mawa. Nakanisi que bandeko nyoso ba soutenaka musala nzamba lola pambola bango bazebele orphelinat ezali moko ya babiloko oyo esengela kezala église vraiment kozanga orphelinat te na moyi ya lelo tozotala ndenge bana bazo souffrir et puis ozoyeba ke ba orphelinat oyo tokenda ko soutenir libanda ba encadre ka bana mais à un certain âge na ebité so sala ba recherche bana wana so ba comme na ba 18 à 20 ans bakinda wapi kozomona alors église lorsque tozo encadrer bana wana na orphelinat tozo apprendre bango koyemba bazoye kola kobeta sainté bana intercesseur tozo sauver directement ba âme tozo sauver ka mutu te azwilo kwa koliane lamba kolata tozo préparer avenir ya mutu wana tozo préparer yepe na kozonga ya Yesu Masia donc azo orphelin azo kola na orphelinat mais akotaka ba prière à délivrance akotaka ba prière à repentance azo tambola na kobanga nzambe en même temps azo yekola koyemba musala koto azo tanga classe koto azo yemba neni ako servir nzambe le ba comme évangéliste c'est comme ça que moi tozo ko encadrer bana wana par la grâce du Seigneur tozo penze sika fondation efandi na ngaliema bande ko so ba moni nzamba lola pambola ba ba soutenir biso musala ezo continuer donc c'est ça papa toza na intérêt ya ko sauver ba âme na lolenge nyoso. Merci beaucoup, ça c'était je crois quand même une petite parenthèse. Alors prophète Marquis Tom est un peu court parce que au sein de l'église Corps de Christ, il y a à boire et à manger encore. Et ça l'on comment on a au sein de l'église na makambo tu les kana mboka ça dit makambo pe moi mabe ba dérapage et tout consort. L'église est toujours certains dirigeants également ou va diriger ba église ba impliqué na kati ya makambo wana. Nakanisi que eza lelo te ba dirigeant ya l'église baza l'impliqué na ba makambo eleka na mboka o parce que au moni Bible ezoloba que il y aura des temps difficiles dans 2 Timothée chapitre 3. Sache qu'il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. D'abord amis de l'argent wana nde bisika oyo évangile valeur nango bandi kosila. Ba pasteur ba misali ba ami ya mbongo, ba misali ba ami ya mbongo. Donc mbongo soki mutu nyonso oyo azosimba mbongo ata azokiltiste ba pasteur ba oluka mutu wana faza pembeni na bango ozomona même na ba église ya ba pasteur junior soki na ba église ya ba pasteur junior utakata ba église ya ba pasteur junior wana ba okiltiste baza wana ba master ya pasteur junior bango nde bazo soutenir pasteur junior mbongo nyonso wana nini mbongo même soki pasteur junior azana occultisme été et que ya yebika ke batu wana bazana mbongo azana donc akokanga na bango abungisa même ezali destiné na étoile na ye l'essentiel azwa mbongo kombo na ye lobama. C'est ça l'argent Bible zoloba ke batu ba comme ami de l'argent lorsque batu ba comme na posa ya mbongo ndio moni ba pasteur ba ko zo décision pour soutenir même politicien o ba yebike akoboma na yemboka o ba yebike politicien wana so to pesi esika wana
et ko compliquer vie à mboka mais ba pasteur ba sangadi ba ko yoka na mbongo ba pesi bango pe ba soutenir. Donc responsabilité à ba homme dédié ils ont moi makasi na makambebele yo sala na mboka. Alors à tous en 2020 na début année on a vu ça que les années à délige, je crois que ba pasteur nyonso ba loba ki année à bénédiction année changement tant couronné ba comprendre que délige yé ba comprendre que nzamba lobaki. Mais ce qu'on année silité to tika na moi 4 mois année si là ba pasteur aussi ba bande ko kende na ba jewana ba mizongisa il est temps. Parce que tant que to kende na ba élection to na ba maponami o ekoya na mboka. Le pasteur va soutenir un politicien voleur. De ça la bango ba émission de ça na peuple de Dieu na peuple o nyonso pour na kati ya peuple wana ezana bande comme ba bouddhiste ba musulman ba rose chrétien de ça pe bango que voilà aussi makambo yo bande ko basali ba conduire pe mboka na erreur parce que to ko soutenir nyonso te. Donc les hommes de Dieu va se ressaisir. Il est vraiment temps. Surtout ba oyo ba kenda ko lia kuna soki na ba seni soki na ba na présidence, il est temps ba se ressaisir. Ba que peuple azo ko observer pe bango parce que ba lo ba za ba politicien te mais to yebi quand même o salamaka. Biso to pesa conseil pasteur à cause de la politicien te mais soki ba bengi yo kendo bondela ko kende ko bondela mais soki komi ba bengi ba pesi yo mbongo zo ba ndimina yo bo sangana bo sala ba plateforme moko ko bata ma bo soutenir mutu moko bo mamboka Nzambe a kobeta bango. Nzambe a kobeta bango, je crois quand même nous allons aborder le tout premier point parce que premier point il est dérangé à moi mingi parce que je me rappelle dans plusieurs émissions déjà moi et l'équipe moi belé déjà on a annoncé l'année à délige d'ailleurs Nzambe a frappé et où melaté. Du coup je crois juste 1 ou 2 mois après pandémie makambo bandi koya ti juste parce que tu es tombé la pandémie il y a Covid-19 aux les cas. Na makamuto banda ko annoncer tout le monde on pensait qu'il y a sous quelle place wana il y a encore na ba réseaux sociaux bandi panzana le susu moko ya bayembe balanga nzembo le susu bayembe la nzambe deuxième sex tap na so et bizo et bimi le susu dia soki 2 semaines yango déjà ils a déjà malgré ba toalu ka ba étouffé yango mais deuxième sex tap susu il y a ndeko le susu et bimi et on se pose la question mais pourquoi est-ce que bande connaît baza simande ko Michel T pour natina na kokwe isaye parce que pourquoi est-ce qu'il y a les bosse bima qui te koka ko comprendre il y a mi balé les sous kaka pa mutu moko wana ya ngana ko yebisa premièrement que na yebisa ki bande ko wana ba se repentir omoni équipe wana nyoso se repentir bande ko nyoso na ba oyemba bande ko nyoso ki ba sex tap na bango bimi na lobi na ngate ke zana ba yembi mususu oyo bango nde baza soki ndenge te to bandi ko landa musique chrétien le loté hein to zale loto to ebité combien de temps ngo to landa ka Patrice Ngoyi Musoko to landi papa Alain Moloto to zolanda papa de Ningonde que je salue en passant ba couple Bouloba ozomona oya lelo baza ba musicien chrétien te bango baza ba star donc tant ozoka sex tap mutu ezobima na yebisa ki o awa ne be monsieur le kaki ba se repentir batika ba jenga na sala ki accident ngana lia ki poison ils ont aventure, ils ont se repentir. La repentance sincère. Nous soit se repentir, à la repentance sincère na ba makambo basalaki. Parce que lorsque yo mutu moko zo pengu sa batobele, lorsque sex tap ya frère moko bibimi, et lorsque kamusanga o mona lobi na tongo, frère wana komi sous pasteur. Batope ba ya bande o chabango maboko. Ba frère o mona ba yembaka na bango nyoso ba ko ba pasteur malem. Lobi o mona komi pasteur abandi pe ko chabatu maboko, batope ba kei parce que moni mais est-ce que ça vous dérange non, parce papa, que apparemment c'est comme si vous bolingaka côté wana ba simbate ba nalobi boye papa église oyangai église ongai nzamba atinga na zala mosali na ye ils en a moins de 500 personnes même n'est attendu même na confinement c'est chaque jour tout ça ba prière na banda kwa batu ça compter bande ko nzamba pesinga bazali banda intercession zo génie chaque jour to vena yo na ndako au monique to sali 1 heure du temps mais il y a plus de 30 appels. Ce qu'on a que boya pasteur mo soit font l'église. Nganani. Ba bima ba bakisa mais ko permettre monde de ténèbres à l'étouffer lorsque qu'on a prié qu'on a prié ba yebele. Mais muto ya azo sala ba sex tap azo mona un païen, il y a sex tap a comme un bon pasteur avant de bonde la pour na bato non papa. Au-dessus, il y a le colo en mieux sur toi encore. Il faut baxer le sous. Yo piso album en ezobima déjà parce que des titres tozo landango yo ozolanda album il y a prophète Marquis parce que prophète Marquis premièrement aza prophète aza prophète des ministères des dons na sakolaka kolanta ma don mais je suis prophète des ministères na onzamba pesingai
lokola connaissance ya parole natangi parole de Dieu na yembi yango na nzembo yango kolongola ngelo côté et vous surchargez yote te ko surcharger ngate nga natangi parole ndenge na te une église na ke na studio na yembi bato balandi nzembo le tombeau est vide ba comprendre les messages comment est-ce que mutako nyoko na vie mais lorsque le tombeau est déjà vide mutako lukanza me vient échanger c'est très différent avec une personne qui vient de l'INA ou ya uti kotanga musique na ina aya bandi ko koma banzembo atangi na bible abakisi asangisi na malobati akobine la bedachou c'est très différent avec une personne inspirée par Dieu qui a une mission. Un pasteur, ako bandada ko yemba ndenge ba pasteur Louvois, azala d'abord pasteur, azo yembela nzambe pasteur Louvois yebiango. Il y a pas de problème. Mais lorsque aux musiciens, OK ce ko yembela nzambe, OK ozo yembela nzambe aux musiciens betaka no ba concert, ozo betango ndenge moko na frère Fali. Mais ce ko longwe na dimension ba frère Fali mbala moko pasteur. Repentance na délivrance et puis ba pasteur ngo ba komaka ba jour ba consacré yebanité Cabo et pasteur, non, papa pasteur, bah comme rien au bon, tes vocation, fonzamba bengayo. Et ça un conseil, qui que ce soit, mon soit libre, il y a comme à Oya Linga. Ah bah, na Kinshasa, bah tu vas comme apôtre, archibishop, bazo bah ça va titre archipape, bisous to benga bonga. Évêque général, bisous to kika évêque général, bonjour. Bisous to quelqu'un bah frère, vous savez le côté, vous savez le côté. Mais sauver les âmes, prêcher la vérité. Mais est-ce que prophète Marquis, c'est Jésus-Christ qui a peut-être nakoyuta la makamyo sondego salama lelo awa est-ce que to lobaki Yesu Christ ndengo ya ikita to système où certains pasteurs va s'imposer non ils ont changé parce que système des ont changé pourquoi au moni même lelo to mona les pasteurs de Nilesi qui fait plein des émissions ba pasteur boya to bona to tubela kasi akutika na makamyo jeune bino na lobi boye bino watu dénoncer obosani yako dénoncer te ye fois tubela à se repentir. Hier, à Zogo Benga Batuboya to se repentir. Bisoto Benga Batuteboya to se repentir. Pour Nazomo Natina se repentir. Mais na tourné apparemment la monnaie, on dirait, vous n'êtes pas chaud, hein? On dirait, côté on dirait, moi, Bobangiza côté. On dirait terrain, moi, glissant, Bolingo Simba, Denis les cités parce que Boyebi qui peut-être, Ayebi, Pema, Makamutozo, il va péter. Non! Biso nyonso to vandi to yebi ke ye aye na télévision alobi ke azana besoin batu batu bela donc ayebi abenga ba pasteur sikoyo eloko asala erreur avec na liste ti fala yana liste pasteur Kingandi Junior Didier Drogba pasteur Bosanga na boya to tubela po peut-être bakozala na moi clan moko boye ba bebisa na nzambe bino nde ba journaliste bo raté pasteur de Nilis do bo luka yesusu bo bebisa eto yoki zo benga ba pasteur batu la boza combien tengele biso ba kombo na bango to luka bango. Et c'était appelé tous les pasteurs. Est-ce que tous les pasteurs Bamela Diamba, tous les pasteurs Baskoka, tous les pasteurs Bazobassiabatou, tous les pasteurs Bakendo Zombongo pas Ndekonanga Kabila, tous les pasteurs Bakendagi na gouvernement Zombongo. Non, Bobenga ye après sa liste ya bato ya zobenga bato bela. La repentance balukela ngo batuté. Ce qui nzamba bengio ozongela ye peut-être bunga kiyo comme kilokola Saoul et que Dieu t'appelle à la repentance. Dieu ne va pas appeler tout le monde. Dieu t'appelle yondo bunga ki repends-toi nzamba ozongela yo. Ce n'est pas une question à quoi ça la makeli na télévision et comme lokola terreur na mboka venez se repentir venez non bakoyate donc yo soko za convaincu ceux qui a convaincu nzamba bengé na repentance il n'a qu'à le faire sincèrement soit na public par rapport à péché na ye o yemoko yebi ceux qui péché on a na Bible c'est une repentance sincère à sali ceux qui public à sali parce que David lorsqu'il a pris la femme d'autrui dans la repentance de David Psaume chapitre 51 David a dit Seigneur j'ai péché contre toi seul pourquoi parce que lorsqu'azu moi si abatu ya iri abimina ye batu ba yeba quitter donc ezaki likamo etikala entre ye na moi si iri na nzambe voilà pourquoi David dit j'ai péché contre toi seul ceux qui a yebiki o ya sala ki bimaki na public à se repentir en public ceux qui na liste ya batu musu batikala na ba se repentir te et que nzamba pesa ki mission ayebisa pe ba pasteur wana baya atanga ba liste na bon il y a pas de problème wani za bango donc selon prophète Marcus démarche à Denis si vous êtes d'accord na démarche na ye naza d'accord na démarche na ye mais na banani bato ya zo benga na repentance banani parce que c'est pas tout le monde qui ça dire face à précis à préciser. OK. Peut-être bana moi clan moko boye ba kotaki peut-être cause à la maison moko boye peut-être cause eloko moko bazwaki l'essentiel que l'évêque de Nilesi ba bien évêque. Le prophète Marquis c'est l'évêque général azo comme l'église belé a pointé tel boya to se repentir. Biso to zo observer na musique. Il y a eu plusieurs pasteurs déjà aux appels message na bango obenga bango avant. Denis laisse aujourd'hui qu'il est en train de passer na etano ekiazo loba. Pourquoi yo lingo contacter te pour que non yo peta la bonne. Mais oyebi ndenge sukelanga
Oui, mais au Rolemba peut-être. Oui, mais ninga sukelanga na benga ndeko wana avant bafunde na parkia bande ko sama ngamba ba viol. Na benga epona ebisa yeke non nzamba lobi na ngai na moni balongoli bato l'église na yo. Nzamba lobi na ngai mulile bani ko kota l'église. Azotu nanga qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui t'a parlé? Atunanga bon. Ni ela ça. Ndeko muso ba sex tapo. Na komela ye. A répondanga te mususu wana bakanga manga na ye. Na benga ya katelanga téléphone papa o kendo luka mutu na makase koma ke yondo ye ko s'infiltrer sur. Non, non, les pasteurs de Nilesi kota la ye na makamu nyonso esalama yaza mutu yoko kinde ko benga yo pese conseil nini ye moko alobi aza yaza déjà mbo bakata singa ye donc akota bakasho o pese conseil nini asala nyonso asala elo yaza eloko inga na ko bengela pasteur de Nilesi zaka repentance parce que repentance on yemo aussi asala émission alobi il faut ba pasteur ba se repentir na ebité baza combien yemo déjà s'est pointé tozoze la repentance na eto jour et salamati déjà je crois qu'il a tourné na ba chaîne nyonso na ebité tikala chaîne ninya leka pour que après repentance salamato yo kana nzamba bengi ba na repentance pourquoi baza combien to yebité so ezaka équipe ba ndoki ndezo mbongo epande okabila ngape na ebité démarche na ye ya benga ba pasteur na repentance eza bien parce que réellement tant que tu as approfondir que les pasteurs rebelles faut pas les canards repentance. Mais j'ai l'impression comme si prophète Marquis, j'ai l'impression comme si délinquance est côté trop dans Kota Bonzambe, alors que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Apparemment côté Nabino moi délinquance c'est côté moi trop, on dirait qu'il y a un quai de forme tout ça les qui amibengi pasteur prophète, mais à l'équipe la télévision on me posait question oh païen to penza réellement asa bien disciple à Christ. Bon, Bible les autres que beaucoup y babango nabilem, nabizalil na bango, nambuma na bango. Je crois que tout ça attend de la fin. Oui, ouais, puis tu zonga sous tes Bible le qu'il y aura des faux prophètes. Ça c'est un verset que tout le monde sait et avec les temps de la fin, na ba signe aux autres tout le monde sait que tout ça déjà attend de la fin donc ba signe. Ils ont mis ça déjà. Bassine, ils ont mis là qui ça déjà que nous sommes vraiment dans le temps de la fin où bah faux prophète bakoya et tu vois babango pe bongo ko tu vois babango bon lorsqu'aillé à jour le bablo au moment où tu comprendre que mutu oyo azana nzambete peut-être azana connaissance sa parole pour mutako ou ta université papa hein attendre parole de Dieu à interpréter mais n'a pas l'esprit de Dieu ça c'est clair et ko sala manango voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons prendre le deuxième point, parce que Ozaïka a juste le premier point. Deuxième point, Ezali, ce qui se passe actuellement entre Général Sony Kafuta, ou les gars qui ont émission, plusieurs émissions, Tolanda qui paie, déclaration qui nous a raconté ce qui s'est passé dans la présidence. Surtout pour l'élection, il y a Ndeko Ronsard Malonda a expliqué qu'il m'a mais il y a un point, je crois, où il y a prière, il y a Ozaki organisé dans le stade avec comme invité le président de la République. Je crois que le président s'est présenté qui a ça qui va déclaration, des diaki mboka na maboko na Nzambe, mais na souka selon général Sony Kafuta, président Azangisaki et Loro Moko, c'est-à-dire offrande. Appelé ça qui offrande te. Et c'est là qui président appelé ça offrande pour accompagner l'activité Oyo Nenge Ezalaki. Un jour après, je crois 2 jours si je ne me trompe pas, évangéliste Kabundouale, ça également, qui passe à la télévision pour mettre sur le solo, qui a trait dans Oyo déjà, général Sony Kafuta Abetaki, mais il y a avec précision. Nzambe a signé comme président de la République, appelé ça offrande pour na moka, et puis offrande on va appeler ça ça et paye na ye Kabundi Wale ça. Précision na montant ezali. C'est-à-dire que yende il faut pas payer ça makamwana. Du coup et créer malamoko polémique tout autour ya ba makamunyo so toi na komi ba komi ko welela. Ezana bato diriger ba église neti général Sony Kafuta baza bango ba Albert Kankenza, c'est-à-dire ba papa wana kutu bazio offrande mais ndenge nini ya ko telemela so makamba offrande koto ye pesa pe na bana équipe na ye. Alors votre réaction? Na kati ya makambo tu koloba, il faut tozonga premièrement la parole de Dieu. Il faut tozonga nécessairement la parole de Dieu parce que lelo oyo zobeta lisolo ya que bakendaki bazumbongo prière salamaki nakoyebisa yo que prière salamati oyo mona kawana bakendai na stade wana ezalaki prière te. Même le président de la République kozonga na ye na kati ya ndako na ye atali vidéo wana bauti stade. Peut-être c'est en ce moment que le président a compris que prière et salami mabé. Bango bakoloba ke non prière wana salama ki mabé parce que il a fallu président paie sa offrande.
bon nandimité qui va déplacer qui bayaki na prière wana ba pesa bango mbongo te nandimité alors peut-être bazaki na posa batia panier président telema na miso bato ya sous enveloppe pa pesa bango mbongo donc les hommes de Dieu na prière na bango souci na bango ezalaki offrande et puis balobi yango après mais to yebi yo nanga que bakoka kité ko déplacer ba na stade sans pour autant ba pesa bango quelque chose donc bango vision na bango makanisi na bango et vandi na mbongo yango moni prière wana eraté. La Bible dit, Psaume chapitre 59, le verset 1, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent du mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Tobandela 3, vos mains sont souillées de sang. Bazo sa la prière na mboka o maboko bate simba makila sans pour autant basa la repentance. Bazo sa la prière ko dédier mboka na Nzambe pendant que en ce moment na est ba obo mabatu. Bazo sa la prière ya ko dédier mboka na Nzambe pendant que la prière des dédicaces, écoutez, dédicaces, allez-y faire des recherches, comment est-ce qu'on peut dédier quelque chose à l'Éternel. Et lorsqu'on dédie quelque chose à l'Éternel, vous devez premièrement avoir la relation avec ces dieux et vous devez suivre les principes. Il fallait une prière comme ça et banda premièrement, ils allaient repentance sincère pour les pays. 2, réparation. Il a fallu. Et salama. 3, une prière de délivrance où il y a que salama par un sacrificateur. Bango mo balinga ba choisir qui parmi eux a quelque chose la prière et la délivrance. Bango ba komeli président prière na papier. Ba pesi président prière à tanga. C'est le président qui lit la prière, il y a prière et ça invocation. Et koki ko sala maté bazo tanga yango na papier. Bango mokonde ba pesi président modèle ya prière mingi salama. Président a sali o bango balingaki. Ba yesu so te ba bosana ko fran. Non, président de la République il faut na moment oyo a éviter bato bazolo ba mensonge na kombo na Nzambe. O eza moment moko malamu les présidents de la République oyebi que président Fachi ndenge aye na pouvoir na yewana. Aye na pouvoir lokola David. La Bible dit ceci. Du temps de David, il y a une famine qui dura pendant 3 ans. David alla consulter l'Éternel. L'Éternel dit, ce n'est pas toi David, c'est à cause de Saoul et sa maison sanguinaire. À cette époque, David cherchait, il a consulté Nzambe, pour nani namboka nzali zalaki, Nzamba lobi na David yote. Ezali Saoul, le président avant toi, yenda kendaka koboma ba Gabaonite. Et pourtant les Gabaonites bazaki na alliance basalaki na Israël, na nzela ya Josué. Yango moni nzale koti parce que bo bebisaki alliance. Président Facha ekokuta makambebele beba na mboka oyo. Akuti maloba ya ba prophète Mobutu. Mobutu a betakane na salu basi il faut faire les accords avec les diables et que salama pour sauver l'unité de ces pays. Avant ba accord ba FCCA, Mobutu kolo ba accord avec les diables. Bolandeli ba accord wana. Nesuka wapi. Bolandela ba accord wana. Ce sont des accords diaboliques où ils ont tombé là bas problème et spirituel. C'est pour dire que Yemoro Mobutu déjà dédié à Kabambo ka na maboko. Mobutu akabaki déjà mboka na maboko na Nzambe. Il a dit, lorsqu'il dit après qu'on a la délige, on ne peut que dire quelque chose comme ça lorsqu'on est autorité, même sur les plans spirituels ou physiques. À l'objet de Simane délige qu'on a la qu'on a Simane Mobutu tout remarqué ni, où ils a délige. Pendant que l'on a délige, ils ont une réparation, une repentance. Il faut bateau baser la connaissance, il y a monde spirituel, il y a makambo et salama. Ce ne sont pas parce que ce n'est pas parce que muto azana bozui, azana ba bien, azana ba chaîne de télévision, azana atonga ba étage ndé. Il faut que nous ba homme de Dieu ba yebi qu'est-ce qui s'est passé sur les plans spirituels. Ba onzamba zo révéler makambo et batama sur les plans spirituels lorsque ba kosa la prière, au moment qu'il y aura du changement. Et kosuka wanate, tozana moment oyo les présidents Fachi, il faut réparation et salama sur les plans physiques et sur les plans spirituels. Sur les plans physiques, réparation, les hommes de Dieu, il fallait baser la crédible. Le président de la République, il fallait bien homme de Dieu. Et puis bon, na pesi bino espace na RTNC. Ngai président na kota makambo te. Tout ça entre biso ba congolais to bomanate, bino bo sala une prière de repentance, bo bengelanga tous les politiciens. Il y a deuxième république. Na ba onyo so ba leki wana oyo ba yiba biloko ba bazana mitu kwa gouvernement ba ya par bino ba pasteur bazongisa na pesi bino npo mona limité beaucoup tana na bosala ba réunion na bango avant to ba d'enquête na ba inspecteur oza sire ngé yate
Mais ekoya te lelo parce que ba homme de Dieu wana akobenga nanya koya ko se repentir et pas naïe parce que ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. C'est ça le président makambo lobango na simanda côté ko batama, c'est comme si tozo banga. Non papa. Réparation lorsque Zaché a sali yango na Bible. Yesu akoti na ndako Zaché. Balé basilisi. Yesu alinga bima. Zaché ebisi Seigneur, kokende te. Ozomona ba immeuble nyoso ba koma Zaché. Ba jeep nyoso eleka na ba plaque Zaché. Eza blo moyibi. Yesu lobi ya solo, Zaché bi oui papa na se repentir. Tu ozoka ba nga boss wana. Mituko kuti na parkinga, blo moyibi. Zaché suka ki wana te. Asali repentance, asali réparation. Yoka réparation Zaché. Zaché ebisi Jésus. Lelo kando koti na ndako nanga. Nakozongisa le quadruple ya biloko ya batu nazwa. Ozoka réparation. C'est alors que Yesu azoyebisa Zaché. Aujourd'hui le sali est entré dans cette maison. Le sali ekota quitté parce que Zaché Yesu akota ki na ndako wana. Non. Lobiko ekota na mboko te po batu ba obondi la église partout. Non. Lobiko ekota na mboko te po bosanga na stade bosali prière. Non. Mais la repentance c'est la réparation. La Bible dit ce sont vos crimes. Vos crimes. Maboko na bino eza na makila. Ba crime. Même les pasteurs ont commis des crimes. Ba pasteur basala ba crime ko sakana te na mboka oyo. Bazui basi abato ba pasteur basala ba crime. Bango mono ba na besoin de repentance. Bongo ba benga politicien na repentance akoya. Donc sur le plan physique, le président ko ka pe ko sala bongo za initiative dans le sens que bon ba pasteur bo bino bo benga to bo manate to ko chamu na justice te volontairement va ba enquêter banda bo benga ba politicien nyoso bazali na o ba yebi ke bana bloc gouvernement ba escroquer ki ba mbongo ba pesa ke mbongo détourna ki ba ya ba sola na bino ba banding ba ko zongisa mo o mona ke ba dossier ko funga maana ta 100 o nga ba pesa nga 40 milliards pour na dossier bukanga lonzo na itizaka boy o etikala ka boy kenda boy na ko zongisa ko bango nyoso ndenge basala ba détournement wana bazana ba compte en banque na ba pays étranger oyo ba bomba siko bino bozo lukate bola ki sa président ndenge nyako récupérer même mbongo ba yiba prière bozo sala repentance et salamité papa lorsque bango ba obondela na stade bazo sala prière wana salami repentance et salamité réparation et salamité ba yeba bondeli kutunde muto abondela na kati ya prière wana za président de la République po yekutu ba komai na papier abondeli mais zonga na vidéo wana otala bapesi pasteur musu micro ya lobi président Oumela bapesi au micro ya lobi président na yoka ki posa ko yambo na nzoto donc basali ba éloge après basili sali matu samola mati ya Manuel épée prière ici. Est-ce que c'était une flatterie apparemment d'après eux il y a une flatterie na lobi boy papa ezalaki initiative ya bien lorsque toka ke président nga dédié mboka na Nzambe na zo biso ke 6h na zaki liboso RTNC pona ko zela makambe ko sala mandenge nini donc pour dire que ezalaki occasion ratée. Donc barataki occasion wana pendant que le président a pris chance ya bongo o isala mana bamboka nyo sauté. Repentance fallait que salama ce jour ba pasteur ba yokana to banda na repentance parce que mboka oyo ba makila ya bakapangala ya barusi mukindezo ganga. Nzamba yebisa ki kaye la voix du sang de ton frère crie. Yaya lorsque makilezo ganga même dès to vandinga na awa na este bato bana bazamba bazokima mbango. Le pasteur initiative nini bazozwa pona osolo na président de la République ba porter soutien na bango même sur le plan financier sur le plan spirituel ou physique pour que makambo esila parce que bao bazokufa wanande ba am o nzamba pesi biso non bazokende premier président de la République faut ba pesa biso pe ba jeep il faut ba pesa biso pe offrande mais le président il est temps à éviter babiloko nani azwa offrande parce que quand même te qui président za offrande après ça groupe ya baba basoni kafuta to après c'est pas kabulwa ça d'abord le papa ngana otanga parole de Dieu zelana tanga parole de Dieu Lamentation chapitre 2 le verset 14 tangela parole de Dieu Lamentation chapitre 2 verset yoka batu nyoso bazokende kosenga ba offrande pas président de la République pendant que batu ba okufa na este yoka réponse ta bango Lamentation chapitre 2 wapiyango merci beaucoup merci Seigneur chapitre 2 le verset 14 Lamentation chapitre 2 le verset 14 la Bible dit tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à ni ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongères et trompeurs. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines, mensongères. Bâtir iniquité liboso. La Bible dit ils n'ont pas mis à ni ton iniquité. Bazo est pas président. Vision. Olia bala kisana no péché ya mboka ezani. Vision évangélique isa lokota isa ya yo ba vision nyonso wana yango ngate na lobi boye. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et les présidents de la République a dit que ba vision nyonso bazo memela ye ezalo ta.
banda kozwa ba vision wana président kokufa après ce sont des visions fausses vaines pour nous attirer président na prophète Marquis apesa mbongo to apesa na lobi boye président ko pesa mbongo ya nini pour offrande pour nini beaucoup pesa offrande lorsque vous sali repentance na réparation beaucoup sala action de grâce kaka boye président pesa offrande ya nini d'abord bato ba kokufa mbongo wana bino ba pasteur beaucoup senga président mbongo te bokine na este bosunga bato bana kata bazamba même na ba prière yango moni même eloko biso to sali oyo confinement président lobi bon l'église ekangami baba refungwani to profiter lokwa baba refungwami to bimi 5 heures to hote ya Yesu na balabala papa baza mingi te obimi na 5 heures boche mituka na ba jeep boche carburant na ba jeep groupe boke botei boyebi ke bozo eloko te bozo te ya parole de Dieu na 5 heures ba pasteur on a baza mingi te basala mingi soka yebi ka kozwa quelque chose ndo mutu osala ngo 5 heures à 7 heures wana bato baye ozomona repentance na balabala bato bazo bondela bafukami bazolela parce que bazoka parole ya repentance pe réparation baza mingi te papa na lobi boye bapesa offrande président de la république apesa offrande ya nini yango akopesa na otuna président akopesa offrande akopesa nani pona nini ngana moni président faut appeler offrande ngana zamba des fausses la Bible dit tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses ils n'ont pas mis à ni ton iniquité okoyoka kuna te kenzamba la kisi biso likambo esalama ki boye photo senga pardon mboka sanga na ba démarche d'abord omoni mboka o distraction za makasi ba pasteur so ba ke pas président ba obeta lisolo mbongo pendant que ba pasteur wana ba ko lukandeni ba orienter ba directive nzamba zo pesa bango et comme pas président pour na ba makambo belé ba osala muté ba politicien soki ba bimi ba sala marche ya ba poste na bango ba bimi si bangulu ba bimi si bataba ba bimi donc biso peuple to comme on dit mo bangulu bataba bazu ba mbongo bakabeli biso to ko sala marche pour na poste ya moto moko boye alinga comme en assemblée alinga dollar et mat donc ndena zolo ba ke quand il s'agit d'intérêt na bango wana marche quand il s'agit d'intérêt na bango mbongo ebimi ba bengi biso to comme on dirait ba chien to bimi to yeto lati ba polo mais ba chrétien ba olandanga vous devez arrêter il est temps que ne soit ba marche ya soutenir ba politicien té ba pasteur ba ko ba makambo na ba église té soka lo bibongo so ba bengi ba ninga ba pesa ba mbongo yeba ko bengi té yeba ko benga ité pona este ba marche kati dollar et mata bazo marché té courant na ma criminalité comme makasi ba ko marché té poste ba marché ba pasteur également so ba ke pas président de la république oyo est essentiel mboka oyo yango omoni ka ko rêver ba pasteur ba rêver tozana yo papa na ngai un jour ko kana assemblée wana ba voter loi ya homosexualité eza mokona tuna ba pasteur nyonso na bo ba koma ba député na mboko so ba salaka ni parce que lorsque botiki Satan a évolué nenga zo évolué ba pasteur ba mbongo l'argent la Bible dit on y pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à ni ton iniquité. Bango bako laksa jamais péché. Ketela masumo po mutako laksa péché. Yebo ananu azana on a ba dossier belé a escroquer mapango abatu. Mususu escroquer mituka abatu. Misusu basi ya batu. Awoya ko expliquer péché ya mboka ndenge nini. Ya ko betaka lisolo mbongo. Les pasteurs na mboka faut ba se repentir. Le président de la République ayeba que message nga le prophète Marquis Yangwana mukola ko longwana pouvoir. Toyebi déjà kende tozomona ye c'est tout le monde a déjà qu'à président moko boy oya kolinga jamais makile sopana azomona naza pemena peuple mukula ko sala passation de pouvoir ndenge basala ki nande ko aki nande ko kabila ayeba ke peuple a retourna ba premier ministre peuple a retourna bilan et pas ya ba vice ministre peuple a retourna bilan et pas na ye peuple a kolukata la souvenir ni président Fathi Atiki il est temps à la distraiter même na ba homme de Dieu il est temps distrait azala vraiment distraité surtout na ba homme de Dieu parce que ba homme de Dieu on a nyonso bazaki liboso ndeko kabila wati bazaki pemena ndeko kabila awa liboso ndeko kabila zala ki proche ya ba pasteur nini ba porter pas ndeko kabila o ba ko porter pas ndeko Fathi batikala na l'église papa baté la parole de Dieu. Merci beaucoup prophète Marquis batikala na l'église baté la parole de Dieu. Merci beaucoup puisque nous sommes très suivis mesdames et messieurs. Nous présentons nos sincères condoléances au commandant chef Blanchard Kadhafi, Kouloutou Touabale qui a perdu son grand frère, à la personne de sa condoléance na Kouloutou Blanchard Kadhafi et puis famille Nae Mobimba pour abungisi moko vraiment ya libota ya katia na bango. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons faire rapidement parce que nous courons derrière le temps. Je crois que le prophète Marcus il s'est déchaîné. Et puis j'avais déjà dit, donc j'aime sa franchise, en fait, sa façon de communiquer.
soki moto aza na makambo kobomba eza lisusu te tolobaka vérité soki oyebi te soki omoni mpe yo mpe ozobanga na yo kolekaka te na télévision oleki obandi kovoile makambo. On a besoin de gens comme ça capables ya koloba place à oui oui, place à non non. Merci beaucoup. Alors je crois que nous allons nous revoir très très prochainement. Nous continuons notre émission juste pour quelques temps. Nous allons nous dire au revoir. Prophète Marcus, vous avez la parole pour cette deuxième partie. Deuxième partie, il y a Lelo et Kozala Vramaté. Deuxième partie, émission Nabino. Lobby. Zambalola Pambola Bino. On a annoncé Bino que tu as un service où il y a délivrance de toutes les forces. Il y a réclamation diabolique na kati ya mabota. Mabota ebele baza réclamer. Na ba malade, na ba problème. Zambalola Pambola Bino. Tu as un service wana. Où na kati na yango. Tu as un service ya repentance, réparation, délivrance. Le numéro du prophète est là affiché, Zamba Lola Pambola Bino. À travers ce numéro, au Koluko le Kana repentance, à travers ce numéro, sur la question à Kotuna, Zamba Lola Pambola, à travers ce numéro, au Kana prophétie, un numéro on a au cause a besoin de soutien, à prière et intercession, ba déplacer pour les Kambonayo, ba ko déplacer, ba ko bonde là au témoigner Zambé Alola. Le prophète Marquis l'homme de l'indépendance spirituelle à Kaboy Bino Awa Zambé Alola à Pambola, bande konyo so balanda kibiso partout et bande ko oyo yangai. Oyo ba mi benga ba chrétien bango ba mi betaka mabaku pamba so na beti li baku oyo moni keza li baku c'est pélicio te fallait pas na lo ba vérité olimbe singai Zambalola Pambola. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors merci beaucoup Nabino Nyosotou. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Notre invité c'était le prophète Marquis Ifatadja Oboti Olanda donc Yesuna Balabala. C'est une très belle initiative qui continue d'ailleurs. Je crois que nous lui souhaitons toutes les bonnes choses, surtout parce que Moussala tout le monde a un kala. Quand on chante, tout le monde a un kala. Yesu alingio, bien aimé Tiozola la boé. Ceux qui osent payer, maïba kezapo. Baramba tu es comme un kala. Les lots, tout le monde a tout va passer, va prophète, va comme un tout kaka. Bureau, Yamba. Pessa offrande prophétique, Pessa boyer. Mais aujourd'hui, présenter le Jean-Christ, je crois que c'est vraiment primordial et puis c'est très très important. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabande Konyoso. Nasa la prière pour Nabande Kobalanda Kibiso. Effectivement. Et ça bande comme Souba Olanda Biso na hôpital. Et ça bande comme Souba Olanda Biso na salle d'urgence. Bande comme Souba Olanda Biso na katia ba problème. Nazo sa la prière. Nzambe Yalola Kanisela. Moutonyo soza malade. Azobotate, misales aussi mbate, mukandeza bloqué, via bane baby, bitumbe koti na foyer, instabilité na vie. Seigneur éternel, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mes alliances, le Dieu qui m'a apparu, qui est ta main puissante et qui t'a accordé grâce, faveur. Nanda kuyande comme ma sœur, comme mon frère, na malade, na collé la instabilité. Na blocage, na bitumba libala, na stérilité, na katia ba maladie héréditaire, le bokono anguya est délivré à travers cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors portez-vous bien, Baba. À la prochaine. Merci à Gédéon et Jordan. Merci Tokutani très très prochainement. Déjà Lobby, deuxième partie avec le prophète Marquis. Au revoir. Bye bye. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Ozala matso
nsima ya pamba oyo bateyaka ye utaka epa ya mokili salela tango tango yoza na bomoye linga yosalela ye o tango yoza na bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tango ifweni yaya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yalilu solo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikati yesu masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yalilu solo pani mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe yalilu solo pani mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo